Je m'appelle de Solanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, ouvrez la pub, ouvrez la pub. Ça, Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Ouvrez la paix, ouvrez la paix. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso en direct ya Congo Alenga TV. Nzambe apambola bino ya bino ndeko Congo Alenga mwana fumu kimbangu. Kimia Nzambe ezala na mabota na bino. Ya solo lelo ezali le 11 février. Ya solo bandeko mokolo ya poso samedi. Toyeli bino lisusu masolo toujours kaka na ndenge tolobelaka mboka Congo. Boyebeki ya solo le 8 février uti koleka mercredi. Ezalaki bongo prévu mobembo ya chef spirituel ya église Kimbangise oyo tobengi na kombo ya SKK Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ezalaki prévu asala mobembo na ye po akende kokutana na bafidèle na ye oyo bazali bongo na ngambo ya Brazzaville. Église Kimbangise ezali planté na Congo Brazzaville, Congo Angola pe Congo Kinshasa. Les trois pays yango ezali ko rassembler vraiment ba fidèles Kimbangise oyo bazali bongo na Afrique mobimba. Kasi asolo bandeko voyage na ye sengelaki akende Brazzaville kokoma komi na beach bandeko ba soda na biso ba boyi ye a voyager na ngambo ya Brazzaville toyebi te pona nini. Bato mosusu balobi ke solo bandeko ezalaki prévu ezalaki réunion monene ya Denis Sassou Nguesso président ya République du Congo. Ye asalaki réunion na ye kasi bato batelemi na koloba ke réunion wana ezali mabe pamba te ezali réunion ba pharmacien. Ye azali kosangisa ba pharmacien ya solo Papa Simon Kimbangu Kiangani akoki kokende te kasi ya solo bandeko tolanda notable ya Congo Eugène Diom Ndongala ye pe atelemi mpona kolobela ba autorité na biso na likambo oyo ya mobembo ya Papa Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel ya église Kimbangise. Tolanda Eugène Diom Ndongala. On se retrouve après. Matondo mingi. Nous venons avec tristesse dénoncer l'événement malheureux qui s'est produit hier, 8 février 2023, au beach de Kinshasa. Le chef spirituel de l'église Kimbangise, son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, devrait se rendre à Brazzaville sur invitation du président Denis Sassou Nguesso et des fidèles de Brazzaville qui l'attendaient au beach de Brazzaville. Et nous avons été surpris d'apprendre une triste nouvelle, c'est-à-dire l'interdiction qui a été donnée au chef spirituel de l'église Kimbangiste de pouvoir vaguer librement à ses occupations en se rendant à Brazzaville. C'est pourquoi, en tant que notable Congo, en tant que leader politique Congo, en tant que leader politique national de ces pays, nous dénonçons cela énergiquement et nous attirons l'attention du chef de l'État garant des institutions et des bons fonctionnements de notre pays, de toutes les institutions. À ce titre-là, il doit trouver une solution rapidement quant à cette question et essayer de remédier à cette situation vraiment néfaste par rapport à l'image des services de sécurité quant à ce digne fils du pays qu'est son éminence Simon Kimbangu Kiangani, qui devrait librement se rendre à Brazzaville, à qui on a empêché la sortie du pays sans un motif préalablement notifié, sans une raison apparente, sans vraiment autre forme de procès. On lui a dit simplement de ne pas voyager et de rentrer chez lui. Donc cela vraiment nous a indignés énormément. Et nous sommes vraiment touchés dans notre amour propre pour ce pays. Le combat que nous avons mené d'établir un état de droit dans ce pays, et nous déplorons ce genre d'agissement. Nous attirons et nous appelons le chef de l'État en tant que garant
dirigeants de la nation de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation néfaste qui ternit l'image de notre pays, qui ternit l'image de la mission que nous avons récit de notre leader Maximo Etienne Tshisekedi Wamulumba de bâtir un état de droit. Et cela n'est plus le droit. Donc nous exigeons à ce qu'il y ait réparation quant à ce qui s'est passé, pourvu que l'image du chef spirituel soit lavée de cet affront, afin que justice soit rétablie quant à ses droits. Kasi lelo akongo balobi kimbangu bayebi ete tala lolenge tozali kimia na Kongo kasi lelo basusu balobi kimbangu yete nani tala lolenge tozali kimia na Kongo matondo ya solo bandeko na banji bolandi papa na biso Eugène Diomi Ndongala bandeko ezali pasi pe mawa mingi na mobembo ya chef spirituel ya église Kimbangiste bandeko toyebi te pourquoi baboyi ye akende voyage wana toyebi yango te makambo mosusu ezali makambo ya nzambe boyebiki ya solo bandeko bapresident mingi bazali na Afrique bango bakota mingi na makambo etali ya mindele Sassou Nguesso abombaka na ye te ya solo ye azali représentant ya bafarmason na kati ya Afrique centrale donc ya solo bandeko papa Simon Kimbangu Kengani azali ko représenter ye nde azali chef spirituel ya église Kimbangiste oyo bakimbangiste nyonso babengi nzambe molimo santo ya solo bandeko vraiment ezali pasi mpe mawa mingi biso baafricain tozali koyeba te sort na biso ezali mpenza ndenge nini toyebi te ndenge nini tokolobela likambo oyo likambo ya Denis Sassou Nguesso ebombamaka te yebanika azali pharmacien
Alors bandeko na ngai, pourquoi basoda na biso baboyi papa Simon Kimbangu Kiangani a voyagé yango tokoyeba yango mikolo koyande tokobeta pe masolo yango kasi solo bandeko mingi na Congo central batomboki basiliki et surtout bafidèle na kata Kinshasa bango bazali d'accord te na ndenge ke chef spirituel na bango esengelaki akoma na Brazzaville po te solo bakutana na bafidèle na ye balobi ke solo ye akendelaki makambo etali lingomba na ye oyo azali kokamba kuna na kati ya Congo Brazzaville. Kasi boyebi ke solo bato oyo basalaka ba polémique balobi ke solo polémique ezali kaka Sassou Nguesso azali pharmacien wana ezali réunion ya ba pharmacien azali ko fêter fête na ye kasi bandeko bayebi te loko nini chef spirituel ya église Kimbangu sakino kosala kuna soka akei Brazzaville akokende ti na réunion wana kasi solo bandeko biso bana ya Congo toyeba kaka kotala lolenge nini milimo na biso ekoki kolendisama epai ya tata Nzambe oyo akeli biso kimia Nzambe ezala kati na bino tokuteli bongo mbala nsima abonnez-vous toujours na Congo Alenga TV tozali wana mpo na bino ezalaki ya bino ndeko Congo Alenga mwana Fumu Kimbangu ingeta matondo mingi. Oh, Jara, Congo veut la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1. On veut la paix, on veut la paix. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen Babylon. à cause de Babylone.